mobali nanga yebisanga atubela sala kinini azaka ndoki so mobali nanga azalaka ndoki donc mukuna azape ndoki so mobali nanga azalaki nganga donc parce que mobali nanga nde muto asimbaki nzungu ya seka ça veut dire eza nzungu mukuna donc chef na ye mukuna donc bango na mukuna baza bandoki soki mobali nanga azalaki na kisi ça veut dire que utaki pas chef na ye donc bango na mukuna bango na so azalaki na kisi soki mobali nanga atubela soki atubela bilo ça veut dire que atubela buzoba babando sala na mukuna parce que na mowe ya batu question na me repose en petit na ndenga kufa loba ko tikala ko bimisa secret ya mukuna te siko yo zo lingwe expliquer biso ke 4 vérités nazo expliquer 4 vérités oui mobile nanga mutu abimisaka prophétie ya mwasi ya mukuna ya Afrique du Sud po baka bwana na betele ki bino li solo na ebisaka bino ndenge nzalaka ngana ebisaka bino ke mwasi wana ya bandal mwasi o ya Afrique du Sud o baboya ipa mukuna po baboya na te bazalaka bazana wileri mukuna zongisa ye bazalaka na wileri wana ndaku moko mwasi wana ya Afrique du Sud bino bokanisa ke bakabona na mukuna bakabona te bazongana bazalaka na bango okay tango mwasi wana mwaso ya balaka epa na ye oyo mwasi azane na ndako azaka secrétaire ya mukuna batu nyonso na église bayebaki ke mwasi wana azalaka likangu ya mobali nanga parce que mobali nanga ne mutu abandaki ko gérer makambo nyonso tu ya mukuna pour que mwasi ni ya ndako ayeba lisolo te c'est pour cela ndo mona lataka kazaka wana yake o jaza mwasi na ye yo mama yo non grande dame Nebi ka ba lo place peut-être ozawa nozo yo kana zo peso explication parce que ozana posa na peso explication ya libala ya mukuna na mwasi na Afrique du Sud ndenge kufaka oja mwasi na zana ndako zalaka mwasi ya mundele moko na boulevard babota na mundele wana bana mibale mwasi wana akomina zemi balongola bazemi mingi na mukuna mwasi a décidé lobi oyo zemi chaque 7 fois na kobota te na kolongola te na kobota mwasi abandi buzoba mwasi bazoela kenda kuna ma campagne wodi abando vanda na ma campagne ndemu kuna yako sala nyonso azi mwasi na ina bana tindi bango na Afrique du Sud ezalaki place yake a dégager ye po luka eloko nini ya kokosela ye pour que azongisa o na ndako oyo akomaki na zemi bozoyoka mukuna na mwasi wana bazalaka na mwana wana ya munene bomona kawana ya asa koli wana azala mwana ya mukuna no babota kinaye avant babala na libanda du coup tango atini mwasi na Afrique du Sud baye kolukelo kwa kosala mukuna proposer mobali nanga abisemi obimisa prophétie olobake mwasi wana abimaka na professeur na ye bazu professeur wana bafuti ye mbongo bakosi ke abanda kolakisa ye bakuri ya anglais mwasi pa yebi ke bazola kise bakuri ya anglais mais professeur ayaki na ye mission ya mukuna na question na me réponse un peu na mobali nanga pour que basimbisa mwasi na ye touche bakosa ke asali ekobo pour que azo oja cha oja na ndako abala oja ndo moneki plan na bango esimbi nde ya yebisi mobali nanga ke yo bimisa prophétie en plein air mobali nanga siko azalaki chef na ye azalaki na droit koyoka chef na ye mukuna azalaki chef ya mobali nanga azalaki na droit koyoka ye abimisele professeur bimisele bisa batuke mwasi wana asalaki ko boy ayebisa batu église bobimbele la mais comme nga nazalaki na kati na yebi vérité na tikala nanga nyena kanga munoko parce que to yebi ke autorité yo ko zala na président de azawana président azali kolo ayebisi premier ministre lika premier ministre aboya on dit moi président ayebisi ye no premier ministre ko sala président ayebisi ye tango mungu na sengi mobali nanga ya sala yango abimisa prophétie ye pa ko boya ya chef na ye abimisi prophétie bato aseka so boza ba témoin boyi makambo nazo ba keza ya solo abimisa prophétie en plein air na église yo grande dame nazo explique vérité abimisa prophétie wana exact eza ya solo eza ki pla esalamaki nga na yebi pla wana parce que mobile nanga abaneki obombela nga eloko te na yebaki makambo no stundenge elekaka oui eza chef na azalaki chef na ye muku nazaki chef ya mobile nanga zaki na loba te à part muku parce que ezalaki à part muku ezalaki mobile nanga nda bando contrôler toute l'église ya seka ya RDC wana mobiba ezalaki ye kota mabonza mobile nanga nde mutu bando gérer biloko nyonso tout babandana muku na bango babandana muku na kala babanda église wana ensemble na ye ko mobile nanga atanga kate ayebaka otanga bible te muku na former côté ya prophétie comme yo yebi kotanga te tikanga nde na yebi kotanga na tanga bible yo kende kota prophétie nde basala muziki na bango bongo
o bino bakoma benga le susu ezanda kwa nzambe eza église wana eza musique ya mobali nanga basala kana mukuna botika distraction botika kodisera batu yo grande dame ozoyo kana zo expliquer parce que olingo kosa batu ke oyebi prophétie ebima non mobali nanga nazo simango que cela me repose en paix abimisa prophétie wana so batu aseka bazawa bako confirmer que makambo nazolo ba eza ya solo abimisa ngo pe en plein église abimisa ka prophétie wana ke mwasi ya papa asali eko bokuna na minute oyo bazali susu na papa te ezalaki na église ezalaki teke ebatami bakendo solo na ndako non mais tant basalaki plan na bango ezalaki kobatama parce que pression ya mwasi ya libanda elekaki po alobaki trop c'est trop akomi bimisa c'est pour cela nde mukuna bangi basali plan na bango wana bazui oja ale bazui ya fixed ndio muni ya gozo ode bakitsa ode abota mwana na tuna kabino ke botala mukuna age babalana kina oja na mwana mobali ya munene wana azana age nini bino batu bolinga vérité te parce que makamususu na boya kana koloba na ngango siko mwasi yo grande dame mwasi a salité mabindi ya mukuna oyo azoya kolobuza bake mobali na yo aloba vérité atubela comme mobali nga avoir kufa non so mobali nga zaki na kisi do mukuna za na kisi so mobali nga zaki ndoki do mukuna za pendoki parce que ezalaki elie do lisu ya mukuna ezalaki mobali nanga ata soki ake poto asali combien de mois azana confiance que mobali nanga azali tango ndimi mutu a préféré ibisi mutu ke na préféré na kufa na secret na yo andi ayebisa vérité ke na préféré na kufa na secret na yo na koloba yango te mais soki oyebi liwa nanga okotikala te oyebi kazalaki fidèle ndenge donc mobile nanga zalaki fidèle au moins mobile nanga no ata oyo koyebi seke omoni même so azalaki azana bomoi na yebi seke basalanga makambo wana pa baktaza alinga ndima te alinga préféré botapoter pardon botapoter ba signaler live s'il te plaît botapoter alinga ki ayebisa alinga préféré omoni ye so batie ye ngai batie ki mobile nanga ngai na mukuna a préféré mukuna podano na mwana mutu azalaka fidèle et pas mukuna lokola mobali nanga te donc mobali nanga so ayebisi mukuna likambo inde oyo eloko mukuna kosala akoboya te bino bato aseka bozo yokanga nakosi siko boya kofinga nga na raisonner mukuna loba nanga te tango mobali nanga azalaki na bomoi alingaki nga lokola liwa azalaki liboma nanga il fallait découvrir kati nanga pourquoi mobali alingaki nga bongo c'est pour cela nde omoni asalaki nga makambo wana mais muto ya sali mabe tolo bana to chana no yanga mupanzi bino babike mukuna viola mwana mobali nanga wabike mukuna azona mwana mobali nanga mwana kutuma na époque mwana azaka na 14 ans mukuna zoye po mobali nanga azaki na bana ne musu abota na mwasi ne mususu wabike mukuna zoye tango bana wana balobaka no menacer bafunde pa molière apesa bango mongo po baloba te ata bino bolobaka ata bino bofinga mwana moninga wana ata so boche yanga na mabe mais bondima ke mobali nanga préféra kufa na secret ya mukuna boya koloba mais tango mobali nanga ke ba kundiye mukuna préféra zo mwana ya mobali nanga komisa ye mwasi na ye mwana ya 14 ans na kotanga kombo na yete parce que aza mwasi déjà sabali aza ipana na mobali na ye a préféra zo mwana wana mais moninga kufaki na secret na ye aboyi koloba après boya kapé mwasi oyo na kokomelo impoli na réseaux sociaux mwasi oyo na kozaba pasi nyonso na mona na mokili ki vevo na tikala na bomona nyonso tu na kolati songo na nzoto lokola lamba tala pe soki olongoli filtre wa mwasi te